des bandes à London TV avec des Bruno original. Ah, c'est vraiment. Maman passe dans la banne, elle a encore se ressaisir. Des bandes à Zolela. Maman, tu es dit qu'elle a passé. Un mot par rapport à ma cambo. Des bandes à London TV. Passez message, maman. Passez message, maman. bandi pesi moto okeyebi te biloko nyonso eziki bamusa bana bilamba nyonso mpe eziki ate eloko moko etikali aeza te nyonso mpe eziki nyonso na baprovision mpe ya bana nyonso eziki bana na biloko lia bamasango yango wana baolakisa bino nyonso to eziki na moto bilamba bana mosusu bazalaki na classe oyo batikalaki voilà, c'est un triste nouvelle. Bon, moi, je sais pas si c'est un courant, mais entre-temps, tu reçois. Bateau va assister à la scène, on va expliquer biso courant moto ou toi puis je suis sûr que si on a quatre logo jaté moto vraiment et nzambe moto vraiment ici ba chambre nyos oh écoute non moto kufite milingeza kaka donc biloko na bango nyos ya bana eziki yawa on sait pas quoi dire vraiment nzambe ils ont pas paiement, hein? Aïe. Voilà, je suis sûr que bonjour mon image à un moment. Non, c'est triste, vraiment, c'est triste. Toute l'image, voilà, bande kobino bo assister à l'événement de le cas. Ezani ne sali ke orphelin kamwe. Tolali boye papa to mona ba mininge uti likolo mama to atabe orphelin ba bilo ezike bele. Bo sunga bango bo so sama bilo na bango. Ba siko monte uti wapi monte za to ebi côté monte uti te to monika mama monte omba moko. To moni côté monte uti te ba soda yo ti atwa chat OK ba la binwa. Yo, vous êtes droit chat. Monte uti wapi monte ezike sur. Monte akura to zali kuna coin. To yaka buna orphelin po malaki bisa sala. A to yaka tozali kuna koto kaka minga to biro batumba pinete boye to yaka be moto to kota na kati ya moi ekuti bazaki bajenga ta bazaki belebe to bengi nga kure zaki kure tiko ezaki ba face nde tutani no moni moto peli boye eti na kiara fiti to ba singane zikiziki na ofena bo sunga bango bano bolala wapi ba musi nyonso ziki bilamba nyonso sili bo sunga bana ba ofena bolala wa lelo bala na seto bala na bazeli ope apapata bino Sinel makambo eza makambo na yo Sinel eza makambo na yo tozo responsable orphelinat toyebi ke eza sango ya pasi pe ya mawa yo oza responsable orphelinat papa ya bana oyo nyonso na biloko pe ziki d'abord tout bana koyeba moto oyo ebandi ndenge nini euti wapi nini provoquer moto oyo eziki nazoyeba te ndenge koloba parce que je n'arrive pas à me retenir. Et Toninga. Donc c'est vraiment triste de voir une réalité pareille. Je rends d'abord gloire à Dieu parce que c'est moi qui allais. On ne sait pas moto côté outil. Dans la commune, on ne peut pas trop parler côté moto outil to éviter. To éviter déjà, on subit déjà tellement des effets de la sorcellerie dans le milieu, dans la commune, ils nous menacent à l'occasion de rien, on ne sait pas. Côté, imaginez-vous, tout est parti en fumée. Donc, les enfants, on ne sait pas aujourd'hui, parce que on ne sait pas du tout. Donc maman numéro 1 en Mboka, maman Denise, maman Nyakero na batutu amité en malamu obino bolingaka était bato pasi bana bitike bay bana ko progresser pour un avenir meilleur. Mais notre talent incident ebina kokoma
incident oyo eza loko paralysé kati bango makolo soki bino boyebi nako tala na miso amawate koto ces enfants ne vont plus marcher et maintenant na incendie oyo ekomi on ne sait plus où le mettre. Est-ce que na oyo ekomi mwana moko tazwi likama heureusement tant ekomi na ngonga ya 10h bana majorité ya bana bazaki na école bao bakendaka tour à midi bande ko sakana libanda. C'est moi qui étais dans ligne de chambre nande ko se reposer un peu donc place bachaka babilo na bango et c'est moi qui devait être pris par les faits donc ngamuna na zika et ba zobele langa itan na zobima na couloir ozomona oyo tant ba obele langa na obima na couloir oyo il y avait pas la lumière milinge zalaki moto ozomona même elamba ozomona so moni elamba awa elamba ozomona moto ezwinga ni elamba a ozomona donc c'est le fait qui m'a embrassé parce que je ne savais où aller moto kanginga na tina obima na bomi onde na maboko donc lelo oyo to ebite place nini bana bakolala lelo to ebite place nini bana bakolala ekomeli bana bitike eza ya pasi bana oyo tozwa bango batata bazate ba parents bazate toza ko encadrer bango avec l'objectif que lobi baza ba être utile na kati ya société mais incident boyeko mais za ko kati bango makolonde na bande koloba bakotambola ndenge nini donc ba contact na biso ezawana ba numéro na biso to ezawana ezali kamba pasi ekomeli bana bitike donc ezosenga na mutu nyonso de bonne volonté ya bande ko baza libanda mboka eza bande ko baza a ba autorité na biso tozali ko œuvrer pour le bien-être de la communauté congolaise na kati ya société tozali bana o bazaki ba vie déformée lelo na musa toza ko sala ba vie komi réformé to bon si bon parce que t'as les coups si bon bakende na classe c'est-à-dire le travail c'est fait soki bazala kambele ngaki tonga tokuta bakaya ba décès ya ba mort po bazaka so ba outil classe na bangonga ba 12h ba mususu ba tellement fatigué ba yaka kolala na bango na ba chambre ozomona et heureusement pe ekuti ke bango bazate et je me pose la question nous rendons gloire à Dieu boso ezaki na butu on n'allait pas parler de ça nganga lingaki na lobate po tozana kisen sous régie des eaux raté ça peut pompa ko komandeni to bomi angonde na bazelu ndo ozomona na se ya bazelu na ba mai ya pasi bamai ya pasi donc toyebi na koboma yango donc c'est un peu ça kokokoloba mingi nazoko kate est-ce que par rapport à incident ndenge komi awa moi soutien moko ya bakondi basoda société bato bakoko aider biso à l'état à intervention mutu moko te non je pense au kuti bango ate bazaiki ka ba constater mambo salami après ils sont partis c'est juste la population de envahi bamso avec mauvaise intention pour le koyiba babiloko ya bana ils n'ont pas compris qu'est-ce qui est arrivé les ande incident accident et comme na vie au moins na toyeba kite moto côté outi toyebite moto e bandelika côté ya ba mousse vous pouvez imaginer moto ki obandaka côté à ba mousse moi na moko tazaki na chambre il y a quelques heures non mona où est-ce que ba biza courant non tu côté ba mousse cause à la paix dans musu mutu moko mutema mabe abwaki elmeti wana te eza couranté parce que bato snel ba utek bakata déjà câble kuna câble la si bakata côté moto outi to yebite to yebi côté moto outi te courant pe zala kité donc nous on a pris le courant ici c'est depuis un temps moto côté outi to yebite. Voilà, merci Eza Sangwa Mawa. Oh, ma commune le bi les malheurs attestent seulement les justes. Bano baza orphelin, baza sans métier, mais tala makamba bo sena boina tongo bo komeli bango. Tout malibanda to continuer totala. Babiloko ba perdre, po biloko belé baby. Na ebité ceux qui a ko récupérer zawa. Pour la mona biloko na bango olia ba boaki yango. Na moni ba musi yango ana feziki. Quelque chaussures na bango eziki bilamba nyonso yango yo. Eziki. Il n'y a pas commentaire à faire là-dessus. Je crois que tu as bango ba masango ba provision na bango penyo sango eziki ba masango voilà zomona ya ça vraiment passe na motema ça vraiment passé vraiment maman passe na bana yo ako ko se ressaisir te azolela. Maman, tu es bien que ça passe. Un mot par rapport à Makambo et Komi à Tangwalelo. Passez message, maman. Vous avez qui n'a qu'à te dire moi, la moque à la salon, je n'ai moto. C'est bandi, place moto où tu es habité. Biloko nyonso eziki bamusa bana bilamba. Nyonso to eziki ate lo moko etikali a ezate. Nyonso to eziki nyonso. Na ba provision pe ya bana nyonso. Provision ya bana bina biloko lia ba masango ya wana ba olakisa bino ba. Nyonso to eziki na moto bilamba. Bana misu bazaki na classe o batikalaki.
bango na nde mutu bazalaki libanda nyonso eziki biloko nyonso na bambetu na bango balalelaka na bambetu balalelaka na bilamba nyonso eziki. Mona maman zokoka te vraiment aza vraiment na choc toyebi te soki tokotisa commentaire eza te me bino mo bozomona nyonso vraiment eziki bamusi balalelaka bilamba nyonso eziki bata motema mawa na Congo basila te bata motema mawa na Congo basila te soki toyebi tosite bakombo boleki telema ebele mosuku na kobosana mais oyo ayebiki aza motema ya mawa problème oyo nde ezwi bata motema mawa donc moto ezwaki par awa ezikisi et puis on est place bato babambaki mabele po baboma moto. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ils ont passé, ils ont vraiment passé ma. Ah, quand tu me dis qu'on a essayé, ils ont vraiment passé ma wa. Ils ont vraiment passé. Ils ont vraiment passé. Je ne sais pas quoi dire. Après ça bougie fenêtre, pour baluka moyen. Babou maman toi non. Voilà tout ça. Toujours lancer message. Tu as vu que comme la bateau, nous sommes partout dans le monde. Bateau bozo la nabiso. Oh yebi que parfois il pose à la cas orpheline. Parfois il peut basunga un jour na vie. Parfois il peut abonner comme la haute. Mais oza loko ya pasi, oza loko ya pasi. Comme les bana nabiso baleki nabiso. Voilà. Papa, un mot par rapport à ma cambo comme dans mon coin, bamiso babi courant, bamiso babi babité côté outil, yo zala qui t'en scène on peut bandi. Ni nyokolo. Merci monsieur le journaliste. Biso toza penza ba vaser oyo toza pembeni. Tomoni kaka milingi ezobima ndenge toyaki komonisa mpe au secours esalama me tozosenga kaka na vice gouverneur mpo ye nde toza na ye mpenza soso mboka ameka kosalela biso likambo mwa rapide mpo bana oyo bakotikala libanda fondation réfugié donc nyonso tout on a pris donc totikali mpenza na ndenge ya koloba mpenza do toza kaka na besoin secours euta epa esoso mboka gouverneur tozolelela ye mingi mpenza na baka oyo tokutani nango borfene baza sikoyo libanda on sait pas ndenge nini toko vivre na bango. Merci beaucoup. Voilà, toujours continuer. Papa, tu as vu que ça passe, mais il nous a même pas mettre en haut. Encore le banini par rapport à Seigneur, ya mawa, ya passé comme lui, balé qui bano bo encadrer kana mko alelo et puis na bino pe vous a touché. En tout cas, je suis surpris et étonné parce que babenginga dirigeance to solina ndoina tongo et aipsinga bi fona koma pa mutu mo boye faina zo situation mo boye juste ka pona mamba soutien à bana en sortant na tongo nde azobenga ngabi non mon cher venez vite parce que l'orphelinat est pris par les faits. Je suis étonné et surpris. Natiki même dire donc ndende na yemba ngoko koma na ngande na komi na moni biloko nyonso presque libanda. Je suis dans un temps de l'émotion. De désolé kelanga parce que je ne m'attendais plus jamais à ça. Talana musalo to sala, c'est un travail vraiment nous faisons ça avec beaucoup de difficultés. On se pomone pour le survie de ces enfants. Ils a peut-être parce que actuellement il y a peu de gens oyo ba porta canefis qui regardent vers les pauvres. Ce n'est pas tout le monde. Mais na minute on de to sabwe to sengaga soutien. Soutien surtout à banani à batomité à malam bateau bazan à bon cœur ba ebi ke bana oyo nde bazabwe bazo vivre une position moko ya vie précaire. Ils peuvent leur apporter une assistance parce que to komisko yo nata ya force majeure cas d'urgence. Il faut maintenant un endroit ou un déplacement parce que ici nous sommes des locataires to foute la refoute là et si comment te outil en réalité tozo est battu jusqu'à présent. Tout le monde dit que lié aux sous propice pour Nabiso, nous devons nécessairement se déménager. Alors ça va nous coûter au sein Nabiso moins bon. Il y a un moment où même Nabato Libanda, même Nabato Kati. Tous en autorité Béléo. Oh, bazar la mité mama wa surtout. Pour nga na dit que riche ba kabarate. Mais bato mité malam de ba kabara. Pour mutamoté malam rose na moké, mais il accepte de départager avec les autres. Il y a un moment où sengi na bato mité malam wana en tout cas c'est urgent. Ce qui nzambe asungi yo a touché na moté mandengo moni
okoki ko contacter biso na numéro na biso et ça l'afficher. Donc c'est un peu ça. En tout cas, le Seigneur vous bénisse. Motonyon soit monté à Malam. Merci. Voilà. Kisasa bande kwa mokili mobimba bato nyonso boza la planète Terre bata mutema mawa bato kosunga et comment lokola biliana bango orphelinat au plutôt dans la commune à Gisensu qui est réfugié donc mambo ekomeli bango baza commenter à rotate bata mutema malamu maître Dickens Utadila mutamutema malamu Elvis Tasinda ya mama Claudia batamutema malamu beau-frère nanga Joël Ngangu ya mama Ridi batamutema malamu Sarah Malou Kamba batamutema malamu Unita Mamba batamutema malamu na cité Kawana batamutema malamu o pezoyo comme na mutema comme on a pas bazana ça va tout en commentaire tout ce qui a ça va merci ciao vous la souvenir les jours autant la carte on va découvrir L'immobilier, serpent.